Maman lelo lobi nasoyi na mwana ngai abi mama na oya lobi tosuka totema na prince epeso monga lobi ya hier bala ya lelo abi mama na otema na prince apesi yo mbongo alikelemba nsima na pokwa na oya po oyo botama le 3 août toya tofite tokomi na pokwa na vandi camarade leki ya mobali frida ye kobenganga o frida asali crise abi bana na bota mwana ngana nasala kristi crise yango asali ya ndenge nini aza wapi o aza na hôpital na sena boyele nake na église akuti maapaster nabi maapaster abondela bayebisinga mwana nga asali crise maapaster abondela toka nde nani azokende mwana nga aza kokufe toka nde nga nazokende mwana asa kufaki banda so 17h mwana kufinga 17h nga baye kobenga nga 19h mwana kufi 17h wabenga 19h tango okomaki wana mobali na ye alobaki nini namonaki ye te namonaki ye te ta nayokita mwana na nga kufi garso moko azwa matina na moto aye kotikanga tia tiawa ok kobo remarkaki nini na nzoto ya frida crise yango ezalaki nini amelaki nini to aliaki nini to nini amela masanga te me na nzoto ya frida aza na bapota na mokongo awa pota plante etombwami awa kingo babuki loboko babuki crise yango esalaka ya modele nini papa merci mama nani abengaki oke frida asali crise akobenganga ntina ndako epa nani epa prosper ndanani aza leki ya mobali ayaki ti awa ye kobenganga frida asali crise aza na hôpital parce bon famille ya mobali ya frida na mobali na ye te sikoyo banda mwasi akufaki baye te message nini ozolonse na bato baotala batalelanga likambo oyo batalelanga solution mais bababeke bauti obana na récemment mama lelo itebe ya religieux lelo itebe la religieux. Merci beaucoup, maman. Qui d'autre peut intervenir? Je vais parler. Action. Daniela, on n'est pas Frida. Ok, vous expliquez ce qui s'est passé. Il y a 18 na rendez-vous na bakoto ba yolo na wana na komika na ezo na kanga mwana mbutege copine na mwana za lemba koto ya mwana lemba abenga alo Daniela ozawa pika sina za nzela na obima oya kaka lemba ngam no ya lemba kusani ono ya kalemba ngam no ya te no kasko mundolo bali pe meloba na ekamba la moko mama bisingo ya na Frida kufi na bi na Frida kufi Frida yanga bien ngabe ko sasa ma ba jete laisse mon ka moto balusanga komisanga ya lemba o toza na hôpital à 5 avril to comme na hôpital à 5 avril wana na kuti do la mobali na ye na pasta batambola na ye na camarade na ngai na tuni dola likambo nini Frida oh Frida na bimaki na kina ko pesa mbonga garantie ndako na retour na yo kuta Frida ko na bescalier na Frida ko na bescalier na problème ni Frida ko na bescalier ka bo Frida ko na escalier sali crise ne to memi awa nde balobi na ngana ye na ebembe ngabi ndenge nini bo fungola porte na mona ya na baboya ba fungola oui ba 18h ndina ipsi muto zaki na poto zaki na mu garçon mo nese benga na ndako kuna po 18h on to bimaka siko mutu mo te aza informé que Frida kufi après au moni Frida na moni Frida na fongola ka porte na kokite Frida na lalaki ndenga zalaki salite na kokite ya gangi mango ba infirmière wana ba dibisinga libandi na bandu ko belande ba tante ba yo ya wana siko tant ba bise bino ki akwa ki na flat est-ce que avant d'Espagne ba escalier est-ce que mutu mo to sale fo yo koma po ba ko faire le lobby so mo na 6h
1h du matin tobimi toketi na flat koto Frida azalaki naki koluka camarade na ngala parce que yem tamonaki babimaki na hôpital tina flat soki tokomi sur place tokomi na flat wana flat eza même pas na escalier ezaka déjà ndako boye ezata na escalier moko te liboso wana naza ba photo mama na nga liboso na toke kuta biloko epanza c'est sûr ba beti Frida babomi Frida na kangi ba photo ba beti Frida za ba pota iboko za bukana donc kingo ya Frida na ba manzaka dans les lamba même sotel au monaki ba kanga qui est penda do la beti Frida na loba kaka po bazaki bango mibale so do la te mutu so côté li Frida na appartement on a beti si quand masteriser la quand toi selon bien l'hôtel ma information ni ba pesi bino to vi gérant ba kangi si gérant ba memie gérant zo loba kaka nga na yoka na ngabi tumbate nga na yoka na ngabi tumbate mais bato libanda ya veni ba loba ke to yoka ki bato bazo bunda yoka ki bato bazo bunda ni to gérant za na maison communale ya lemba kuna batike kuna basimbisi kuna tia loba vérité famille aduka babona nite eloko te famille kina babona te comment ça ba ye kuna bazo pesa explication malo te dola zo se reposer le yo kufeli mwasi ozolo boke zo se reposer mwana muto beti tina liwa bo mama la ngai mwana muto za Frida pour les hommes la tête de l'oyamba téléphone te bandero yo alo batari azoko se Sophie de Tolemba qui était parce que la biso est tombée na biso la ndeko la biso tombona na bata ba woman ya ko pas na ba 8 ans ça c'est 9 ans son 9 ans de relation aboti na nous te aboti ta souvenir te bati Frida tikeli biso moye okata biso fiande ka message nous passer na bata la biso likambo do la bombe biso ndeko do la bombe biso ndeko do la bombe ndeko ya do la beti Frida crise muda sala ka koza la ba potate akozoka te Frida za buka na kingo abuki Frida kingo buki kuna la boko Frida ko kati tu mate de ala ngalo mate abuki ezambe merci hein Maman Denise, maman Judith. Ou bien non. Bonjour maman. Maman comment on est? Pardon? Non, c'est dans les pareils. Moi c'est si on n'est pas vraiment dans la star bon parce que bah on met c'est le mois 8 ans donc bon déjà la commune là pour soi na tout ça peut-être que ka bango bono pas de la star là on a qui quand fête on a avec la fête la fête on a de la star là quand la fête mais comment on est à mon bon la star là il y a tout pour moi de malamu comment on a ka comment on a message nous passer la famille de la star tout na pour yo otolo wa ministre de justice atela biso likambo oyo atela biso likambo oyo bisika do la star baluka biso do la star ayela biso Frida biso Denise atela biso likambo oyo bisika do la star azali bazila biso ye aboni epona ni azali ministre Magit atela biso likambo oyo atimi mpona nini aboni mwasi te Fati Beto papa Fati Beto tela biso likambo oyo do la star azali na kati ya famille oyo apesi pasi makati na kati ya famille oyo mwana ye nalobaka te tolebaki ye te abali mwasi samedi leyo une semaine na mariage abomi Frida mpona nini estce biso tolembe Frida te abomi epona nini bisika azali bakomi botela biso likambo bozwila biso ye boyela biso ye alukela biso Frida jisteki mpona nini abomi Frida asalini tolembe Frida te osi monene ebongo mwasi abotitake likasi ero boye eloko nini Frida asali obali mwasi oboma lisu mwasi esalaka te bino bakoti botala likambo eloko do la star asali lokola za artiste oyo okotela famille ekoboma avoyage akimi azaka nyonso obomi mutu to otima mpona nini bisika azali oyo astar kozonga kuta biso solution oyo mama botela biso likambo oyo likambo ya mutele boye mama Denise tele motala likambo ya do la star oyo asali na kati ya famille oyo apesi pasi oyo bazolanda prophète continue na minute oyo vraiment nalingaki naloba likambo oyo avant mais nalingaki nazwa suite moko oyo eza correct mpona notre artiste do la star ndenge auti koperde mwasi na ye nalandi mama Kalunga ndenge apesi parce que ye nde parraine na bango ndenge apesi histoire ya mwasi ndenge akufi vraiment esalinga pasi makasi ya komona
ndeko mwasi abali après une semaine akufa. Donc une semaine ekoki nde akufi. Ngai ndengaki na pote juste conseil na bandeko nyonso bakolanda image o partager comme na bato mosusu. Nayoka bandeko basi balobaka ke kobala eza repos ki nazokenda ndako na ngana kende kopema na tika ndako soki ndenge tolobilaka wana. Mase mon frère papa maman ngana bakake na domaine yo tosolobla toujours likambo to kundwa kindoki ba te belé ba ko comprendre émission yo nini ko sala sima parce que mututu foye baki tant ozo kende na ligne ya mariage surtout bino besoin na préparation est-ce que ba passion c'est la famille et là comme ko sauter que bazwa ki dot eza permutation libala te dot eza sembla tala la bandenga zwa ki dot ya Jacob nana ndimaki ke Jacob ko tromper na fête ba pesa yele na pesa Rachel tant ozoluka okoma na domaine ya mariage il faut yebaki nangai na kata libota na biso est-ce que likambo eza permis ce que ça permis te bandeko il faut luka d'abord délivrance olongwa na clan wano ya na clan ya bato bandima bango libala c'est-à-dire que tika famille yaka na part ensemble parce que Zambende appelle ça permission na libala. Et je sais nga parce que tala ndeko moi ça perd de vie azala ki banda mwana muketi na ajo komi nango kadi ngana kasi de ki libala ya kala mais libala donc ba otu bala na kala mingi te une semaine de cela compter le samedi peut-être na lo baké le loko de la sortie 13e jour na yo bande moi message on appelle c'est comme une place aux amis kosala libala na lo yengete yonde ko mobalo lingo bala yonde ko moso lingo bala to ba limba bala yo parce que peut-être que zo somba liwa na place au somba vie to bonheur ne to lobaka. Merci. Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Voilà moi votre humble servante maman MK, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Ma grande famille, ça fait un bail, ça fait moins un jour, je n'ai pas posté, j'étais un peu trop busy, mais l'actualité nous oblige. Je crois que nous venons tous de suivre la famille biologique de notre sœur Frida, l'épouse de Dola Star, notre artiste. En tout cas, la famille, tout le monde qui, je ne sais pas ce qui est bon, mais il y a vidéo, mon maman Kalunga, mais qui coupé sa explication. Il y a Nenge Dola a ebisaki bazaki na camarade nae, il fallait babima le bazongi ayoki nanzela libumu pasi azongi ayokokuta le lemo ya mwasi libanda aza mbunzu na se. Mais c'est l'explication toyoki siko lelo awa epa ya mama biologique ya Frida bino moko bouti koyoka nde batu nyonso tu bazolo ba en tout cas o eza mariage truqué oyo batali na filme ya Belle Vie télévision. La famille de Ebi Sarabino toujours que na ba filme Belle Vie Kandi azalo rola mutu moko o nzamba tie pona koya ko éduquer. Ba makambo o elekana na ba filme na biso ba ndeko na biso ba sala ka komona pa dina na komona epa ya sila bisalu komona epa ya Ursile komona bango ba filme bazoko sala ba cardozo mille esprit eza ba filme eza ba makambo oyo eza ko se passer actuellement na mokili oyo tozali yasi. Alors yango na senga kana biso ete tant ozo tala ba filme oyo totala na ba télévision na biso na ba chaîne télévisée ndeko na ngai lukaka o tirer les sons tala lelo oyo Frida na une semaine à Balnaki le 27 mariage religieux na ezalaki le 27 elle n'a même pas savouré après selon l'explication ya maman nae basali ce qui entre 8 ou 9 ans ya kisheri et puis une semaine ya libala koto barobi mobala kendaki kotika soki mbonga ndaku mbongo ezangaki donc ba version ezebele et puis to yebi biso nyonso soki mutusi akufi ezalaka oya ya lobili kamnaye o kuna pa ya lobili kamnaye o kuna pa ya lobili kamnaye. Donc la grande famille de MK Mbelou TV officiel, j'espère que bino nyonso tu ndenge bozawana elongo nanga toyoki mama ya ndeko na biso Frida modèle alobi na yoki pasi na motema. Mama zolela
Maman zolela mwana na ye jeune fille modèle jeune fille moi qui toko boye akei kaka boye fleur d'âge nzambe apesa bango makasi famille nyonso tout balobi ndeko na biso dola azomona na te aza porté disparu et puis famille ya dola ba mona ni pété jusque là donc toza na mingi penza ya koloba te la grande famille de M Kambelu TV officiel toloba ki juste toyela biso information oui parce que musa na biso ya ngona ya ko informer bino na ba nouvelle nyon surtout ya monde entier en tout cas nzamba lola apesa famille makasi apesa dola makasi sika zali toyebi ke kokufela moi si partenaire eza lisif eza babenga oni ntsakave esa ntsakave nzambe apesa ye penza makasi sika zali toyebi te vérité eza place nini batu mutu na mutazo ya na version na ye koto toka ki makamu susu koto pe toki makamu susu donc nzamba lola penza apesa famille makasi apesa pe dola star makasi soki yeso azongi te ngana bino tokutani na mikolo mezali koya bisous bye mama lelo mwasina mobali lobi nasoli na mwana ngai yabi mama na oya lobi tosuka totema na prince epeso monga lobi ya hier lobi aya lelo bala ya lelo abi mama na otema na prince na peso monga likeleba sima na pokwa na oya po yo botama le 3 août oya tofite tokomi na pokwa na vandi camarade leka mobali Frida ye kobenganga o Frida sali Christ babi bana na bota mwana ngana na sala Christ Christ ngo asali ya ndenge nini aza wapi o aza na hôpital na Senga Bouyer na kene église akuti ma pasteur na bi ma pasteur bondela baepsinga mwana nga sali Christ ma pasteur abondela tokandena nazokende mwana nga za kokufa tokandena nazokende mwana sa kufa libanda so 17h mwana kufinga 17h nga baye kobenga nga 19h mwana kufi 17h wabenga 19h tango komaki wana mobile na ye alobaki nini namona ki ete namona ki ete tana yokita mwana nga kufi garçon moko azia matinga na moto aye kotinga matia ciao kobo remarkaki nini na nzoto ya Frida crise yango ezalaki nini amelaki nini to aliaki nini to nini amela masanga te mais na nzoto ya Frida aza na bapota na mokongo awa pota ya plante etombwami awa kingo babuki loboko babuki crise yango esalaka ya modele nini papa merci mama nani abengaki yo ke Frida asali crise akobenganga ntina ndako ndako epa nani epa prospère ndanani aza leki ya mobali ayaki ti awa ye kobenganga Frida asali crise aza na hôpital parce que bon famille ya mobali ya Frida na mobali na ye te sikoyo bana mwasi akufaki baye te message nini ozo lancer na bato baotala batalelanga likambo oyo batalelanga solution mama babeke baoto bana récemment mama lelo intebe ya religieux lelo intebe la religieux merci beaucoup maman qui d'autre peut intervenir je vais parler merci beaucoup Action. Daniela, on n'est pas Frida. Ok, vous expliquez ce qui s'est passé. naobima kaka nazali na rendez-vous nanga bakoto bayolo na wana nakomi kaka na ezo nakanga mwana embouteillage copine nanga mwaza na lemi bakoto ya mwana lemi abenginga alo Daniela oza wapi nafisi naza na nzela naobima oya kaka lemba nga noya lemba kosani ono oyaka lemba nga noya te kasi ko mutu aloba nepe me loba na ye kambanga moko mama bisingo yaya na Frida akufi nabiyaka nga Frida akufi Frida yanga bien ngabe kosasanga bajete nesi mo mutu moto balusanga komisanga ya lemba toza na hôpital ya 5 avril tokomi na hôpital ya 5 avril wana na kuti dola mobali na ye na pasta
batambola na ye na camarade na ngai natuni dola likambo nini Frida o Frida nabimaki nakenda kopesa mbongo garantie ndako na retour na yo kuta Frida kweli na bescalier na Frida kweli na bescalier na problème ni Frida kweli na bescalier ka bo Frida kweli escalier sali crise ne tomemi awa nde balobi na nga na ye na ebembe ngabi ndenge nini bofungola porte na mona yana baboya bafungola. Oui, bah 18h, on a ici, on a qui n'a pas de garçon, on essaie bien, on a d'accord pour 18h, on a tout mis ma casse, on a tout monté, informé qu'il y a Frida. Après, on a Frida, na moni Frida, na fongole ka porte na kokite, Frida na lalaki, nenga zala qui salite na kokite, a gagné mon ba infirmier, on a ba division na bandi na ba djou belande, ba tante ba yo ya wana. Siko, tant on va essayer que à quoi qui na flat, est-ce qu'avant d'aller l'espace escalier, est-ce que mon tout le monde ça les fruits en coma pour la repérer. Les lobbies sont morts à 6h du matin au bimit au ketine na flat koto Frida zalaki. Na keko luka camarade na ngala parce que yem ta mona ki ba bima ki no hôpital tina flat soki to comme sur place. To comme na flat on a flat eza même pas l'escalier. Ezaka janda kuboye, ezata na escalier moko te liboso wana na ba photo mama na nga. Liboso na toke kuta biloko epanza c'est sur ba beti Frida ba bomi Frida na kangi ba photo. Ba beti Frida za ba photo, iboko za bukana donc kingo ya Frida na ba manzaka dans les lamba même sotel au mona ki ba kanga qui est pendant dans la bête Frida na loba kaka po bazaki bango mibale so do la te mutu so à côté Frida na appartement on a bêtier c'est comment masteriser la quand toi selon bien l'hôtel ma information ni ba pesi bino to vi gérant ba kangi si gérant ba memie gérant zo loba kaka ngana yoka na ngabi tumbate ngana yoka na ngabi tumbate ba talibanda est venu ba loba ke to yoka ki batu bazobunda yoka ki batu bazobunda minito gérant za la maison communale ya lemba kuna batike kuna basimbisi kuna tia loba vérité famille a ba monanité et le côté famille qui na monana comment ça va ba ye kuna bazo pesa explication mal rote do la zo se reposer le yo kupeli mwasi ozolo boke zo se reposer mwana muto betiti na liwa bo ba mala ngai mwana muto za Frida pour zo bona la te do la yamba téléphone te ba ne royo lo ba tari azoko se Sophie de Tolemba qui était parce que la biso est tombée na biso la décolle la biso est tombée na bata ba on parle na 8 ans ça c'est 9 ans son 9 ans de relation aboti na nous te aboti ta souvenir te bati Frida tikeli biso moye okata biso de message nous passer na bata la biso likambo do la bombe biso neko do la bombe biso neko do la bombe neko ya do la beti Frida crise mudasala ka koza la ba potate akozoka te Frida za buka na kingo abuki Frida qui va bouger Frida la boko Frida ko gabi du matin de la galopante abuki ezambe merci hein Maman Denise, maman Judith. Ou bien non. Bonjour maman. Maman comment on est? Pardon? Non, c'est vraiment les pareils. Moi c'est qu'on n'est pas vraiment dans la star bon parce que bah on met le mois oui donc bon déjà la communda ya soit na tout ça et que yoka bango bono pas de la star là mon qui quand fait mon na ka na fait la président que mon na do la star là quand fait mais comment ni mon bona c'était là ya été pour moi tenir ya malamu pour mon na ka pour mon na mais ça je nous passer na famille de la star tout na pour la gouvernement yo otolo ba ministre de justice atela biso likambo oyo atela biso likambo oyo bisika do la star azali baluka biso do la star ayela biso Frida biso Denise atela biso likambo oyo bisika do la star azali bazila biso ye aboni epona ni azali ministre magit atela biso likambo oyo atimi pona ni aboni mwasi te Fati Beto papa Fati Beto tela biso likambo oyo do la star azali na kati ya famille oyo apesi pasi makati na kati ya famille oyo mwana yana lobaka te toleba te abali mwasi samedi leo insecte na mariage abomi Frida pona nini est-ce que tolembe Frida te abomi epona nini bisika zali bakomi botela biso likambo bozwila biso ye boyela biso ye alukela biso Frida jisteki mpona nini abomi Frida saleli tolembe Frida te osi munene bongo mwasi aboti take lika zero boye eloko nini Frida sali obali mwasi oboma lisu mwasi
bosalaka te bino bakoti botalika mpo eloko dola star asali lokola aza artiste oyo okotela famille ekoboma avoyage akimi azaayo bomi mutu to okima mpona nini bisika azali oyo astar kozonga kuta to solution oyo mama botela biso likambo ya monene boye mama denise telema otala likambo ya dola star oyo asali na kati ya famille oyo apesi pasi oyo bazolanda prophète continue na minute oyo vraiment nalingaki naloba likambo oyo avant mais nalingaki nazwa suite moko oyo eza correct mpona notre artiste Dola Star ndenge auti koperde mwasi na ye nalandi mama Kalunga ndenge apesi parce que ye nde parraine na bango ndenge apesi histoire ya mwasi ndenge akufi vraiment esalinga pasi makasi ya komona ndeko mwasi abali après une semaine akufa donc une semaine ekoki nde akufi ngai ndengaki na poete juste conseil na bandeko nyonso bakolanda image o partager comme na bato mosusu nayokaka bandeko basi balobaka ke kobala eza repos ki nazokenda ndako na ngai nakende kopema natika ndako soki ndenge tolobelaka wana mase mon frère papa mama ngana bakake na domaine yo tosolobela toujours likambo tokundu ya kindoki bato ebele bakocomprendre émission yo nini ekosala nsima parce que motu tu fayebaki ntango ozokende na ligne ya mariage surtout bino boza na préparation est-ce que bapesi yo nzela na famille eloko moko ekoso te ke bazwaki dot eza permutation ya libala te dot eza sembla tala laba ndenge azwaki dot ya Jacob nani andimaki ke Jacob bakotrompe ye na fete bapesa ye Léa na pesa Rachel ntango ozoluka okoma na domaine ya mariage il faut yebaki na ngai na kati ya libota na biso est-ce que likambo eza permis soki eza permis te bandeko il faut luka d'abord délivrance olongwa na clan wana ya na clan ya bato bandima bango libala c'est-à-dire que tika famille yaka na part ensemble parce que Nzambe nde apesa permission na libala ezosala nga parce que otala ndeko mwasi perdre vie azalaki banda mwana moke ntina ajo akomi nango c'est-à-dire ngana kasi deki libala ya kala mais libala donc baoto kobala na kala mingi te donc une semaine de cela compter le samedi peut-être na lobake lelo contre la sortie 13e jour na yo bandeko moi message on appelle c'est comme une place aux amis kosala libala na loyenge te yonde ko mobalo lingo bala yonde ko mwso lingo bala to balinga bala yo parce que peut-être que somba liwa na place au somba vie to bonheur ne to lobaka merci